ba avocat bakuzalaki contre mutu bazokotela azwi ba avocat ya sika passer nde nani dossier za ya kolamuka passer alingi buka Jericho fo bakanga ye aza nani neti Vitali Kamere lokoso ya mbongo muyibi ya mbongo asolo ya détournement te toboyi nous au Congo parle lingala tolobaka lingala biso tolobaka français te détournement lingala eza moyibi. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Aïe. Voilà, bonjour monde, bonjour partout dans le monde. Au Lingalet, ça la métisse noire, le bimon, la mouki, la bangingi, le système à l'udoussou. To kengi la pote, baba news, et baba information, to mema, on a Mati Kasongo TV. Bon s'abonner massivement, babino, to lingaka, ça la métisse noire, Mati Kasongo, bon s'abonner massivement. Ah, au biscuit, information bien solo, et cause à la lune, plateau, ya Mati Kasongo TV, te yoko yamba bon analyser, raya, bien zapona ko analyser sagement. Intellectuellement, azana pona ko pesa sangona o elekito mekape ko analyser qu'est-ce qui se passe na mboka à propos épidémie to komi wapi depuis to banaki na mois de décembre kino lelo ezo le kandenge nini est-ce que na RDC a respecté la ba nombre ni to ba pesa ki to eza respecté te nde to mekape to sola o etali pe moi muke politique to beta masola musique to beta pe masola etali chronique musicale o to beta pe masola etali animation ningo zo le kana RDC bonjour ndekona Balanzi ya Mati Kasongo balingami yomo se représenter vraiment. Comme on a analysé, raisonné, formateur, entraîné l'idée des rois de Roko Matino, roi Gizingankoufu, porte-parole en Zambé, Nzamba Vitesse Kolonteka, les défenseurs d'Afrique, locataires en Zambé, à foutre la chambre salon, camarade ya Yesu. Osala makamlo wa mta théâtre wendeni mulai bon loka la dia sube mta oloba. Ngai na bimisaka bato basala théâtre. Nako bimisa pe politicien, nako bimisa porte-parole, nako bimisa musicien, nako bimisa nyonso yango moni na o mérité ba grade nyonso wana ezala pona ngai. À propos de l'épidémie oyo régné oyo sali succès ti ba famille belé na pasi belé baleli bandeko et belé misusu ba perdre batanenga na nenge puis belé to koti na bandako na RDC nenge ekoya ki monde na mobima na part na biso RDC eza nenge nezo ko évoluer comment eza accepter tozo landa ba norme nenge mokonza mboka lobaki tote to kolanda ngo ndeni opesi bato kolia te opesi bato eloko te na bamboka mosusu toomona bakofre talaka protège oyo bootia na monoko na bootekango mais bateka yango te kaka bapoliticien ozoloba ana azwi yango conteneur apesi ndeko na ye moko teka yango mpo tozwa mbongo epuis tu nayebisaki bato na kongo oyo maladi wana eza te ata outi nango na avio so okitika na aéroport ya njili ebungi eza 12 meka biso toza na klima mosusu maladi wana eye mpo na banoire te eye mpe mpo na baafrikain te eye mpo na bamindele po bamindele makambo bazosala oyo eza fo babalisa mwasi na mwasi mobali babalisa mbwana mwasi yango nzambe apesi bango eyano na bango eza épidémie totikali na 2 semaines na 5 jours épidémie wana ekesila yango moko na mboka na biso tootosango te tootosango ndeni mais so tootosango te tozoka bazokufa ebele déjà awa eloko te moto akokufa na maladi mosusu mais baza déjà bazokufa gouverneur avi de Kinshasa gafa ayebisa bato le 31 basomba biloko bato badefa bambongo bato bazwi bambongo intérêt bato bateki bakamion na bango bato bateki ba TV vie ya pasi bato basombi basaki ya loso na ba 60 000 basaki ya semulu na ba 50 000 ekomaka le premier boye oyo bobima na bino tokangi bino te bona ne mosusu ezaki le 31 bato balambi basoso e tolia awa tosepeli awa maladi wana eza te selo analyser raisonner ndenge nasali ba enquête na vérifier na landi soki ezalaki mama nanga tika banda le 31 nazwa micro ero ndenge toza 18 ero kende na Kingasani kende na Masina omona bato ndenge bazozonga bandako ndenge bakangami esimba te awa biso eza te
Tant que malade des attendés, les musiciens sont parvenus à mélanger banzembo. L'okosologie, c'est une science qui étudie les okoso dans l'Afrique. Les musiciens n'habitent pas dans l'okoso. Dans la musique, banda baluambo bakufa, batebele bakufa, batikala na desije. Bakoka koyemba te. Bazaka chéri simbanga luketo za rasor. Yali kayabu yoza danser. Ba changer ba mélodie. Musique ezaka na mboko osusu. Yotanga, musique ezaka suswa. Ah, tika musique ezate. Bakoma ba commerçant, azoyemba po azwa mbongo na ye, ali sa foyer. Yebisanga musicien na yebani na Congo aza pauvre. Atambula na karete. Bango bakoma koyembela batu. Ndenge oza boye, soko bimi na mbongo na yo. Akoyembela so mbongo esili bakimi, ndenge bakima Didi Kinwani. Merci beaucoup à Balandia. Matika Songo TV, vous comprenez que tout ça juste na Prince Awa vraiment na bandal, babi bandal séparé, bandal ba venir nyo tout ba makadam. Donc tout ça juste na Prince Awa kota commune Awa. Analyseur, selon ba photo oyo, tu me capable ko analyser ba photo oyo si passé na sur ba YouTube na ba réseaux sociaux, il paraît tir ba lobi ki wana eza héritier. Na menenge to zo mone là, on dirait yété. N'habite selon nous on mi peu ko étudier photo ba image wana. C'est que photo et image n'est par rapport au botali mwana ngata mbula boni. Pour il faut que tala mbula erichana na mbula mutu batie na photo. Botali pe mbula eriche abotaki na ajini. Pour koza mukolo moko babambi photo. Soka za mukie egoza la ye. Soka za leki mwana na ye na mulai eza yete. Vous comprenez? Tout ça na retrait à vérifier. To vérifier ngona nous soki za solo to kopanza nteka. Mutu moko te awa na mukili awa o analyser la banga analyser la zape mutu te. Na kote la rape mutu te na zaka mutu a vérité. Soki ko bomanga na vérité. Soko ko fundanga na vérité. Soko ko kangisanga na vérité. Na yebisa bino makambo ya pasteur Moïse bato babetaki on kapata mais nano esilité ezali. Mais il y a non ça zongi sur na dossier le qui a arrêté après avocat bazaki corrompu. Ba avocat bakuzalaki contre mutu bazokotela azwi ba avocat asika passer nde nani. Qu'est-ce qui prouve que ba avocat bazaki contre toi yemoko na kopesa numéro na yebo sa na émission okobenga ye na kopesa numéro ne ba avocat bazaki corrompu a changer ngala kenda kotala na moni eto sololi a changer ba avocat musu dossier sa ya kolamuka passer alingi buka Jericho fo ba kangaye azanani bata minene kuto bazokanga na mboka ye nani. Tango ba bataminene bazokanga na mboka desi banana. Neti Vitali Kamere lokoso mbongo muyibi mbongo asolo. Il y a détournement. Détournement te boy nous au Congo parle lingala. Tolobaka lingala biso tolobaka français te détournement lingala eza moyibi. Aza moyibi ya mbongo. Tongo poka to mona eloko eka musanga. To utiliser ba moi Jericho poto na Bible. Soto za ina ba mécanique to ngo utiliser ba kilas, ba manso to ngo utiliser ba bar, ba makambo ebele. Abuka ki Jericho mutu soka sali mabe aza passer azo bomba na mabe bokanga ye bo condamné na moment pas perdre grand frère na ye na etali biso te infraction qui para au perdre grand frère te infraction te individuel grand frère azala kuna ye pe banyata ye na ndenge na ye dossier kezonga après maladie ya lukuta o eza nango na Kisasa te o eza nango na Congo te o batu babeteli ba 12 babenda mangrama bango soki eta nango esili nde sikoyo tokolanda dossier moko na moko yolobi ba makambo eza boni malade eza Vitali Kamere na prison. Fallait ba c'est après makambo ya épidémie nde Vitali Kamere balandela ye pe ba kange 8 akosani ebembe pe ba changer na bango makambo dépenses za kasute nde ba ndo sa ba tapage obo morke kamba moko leka ye c'est que ina kare sili eloko nini ngo su koloba gouvernement banda na Congo eloko na féliciter bango bazika makambo adei nde ba sali bien. Vous comprenez? La décision est tikali bongo. Décision est tikala bongo. Bazwa sumaka mwa bar pour ambiance leki bar efungama vendredi samedi dimanche ozo bandenga analyser la opesa bango vendredi samedi dimanche bar ekangami bajuru nyonso tovandi nie ozo landa nde na yeso bazwi susu makambo etali lokola ya ntiki bakaboli mwana alobaka lingala akota na ekole ya lingala oyo alobaka français yoka na yebisa yo te bobomi bato ebele bakomi bazoba na classe au mona mutu aza na 18 ayebi kokoma te alobaka lingala bino okotie na kati na classe ya français ake kuna ata moko ayoki te aye azwi te papa ozobete ndenge nini otangisa mwana na ekole ya bato avantage ya lingala ake na lingala ya français ake na français transport gouvernement oyo baprésident na biso tozwaka na mboko baza boye bato ya sinoga ndenge nini président sorota ileki biso 5 chantier président na biso so de muto eza kutu so de muto te so de niau na so de mpuku
Et comme il pas même, biso toza bata sinogate, nous au Congo, biso toyebisaki coutinage, kodame. Na minute atie ba chauffeur, ba matakade, boki c'est essence. Et ça simple, essence dollar. Pour nini bazo sima mitema makasi bazo sana makam. Na minute analyser la lobi bakoko bakisa biso soute 2 semaines, 1 semaine, ya eza soute. Maladi wane loba vient na biso Molière, coronavirus. Awa eza te. Maladi nini? Ndenge Molière alobaka coronavirus. Awa eza te épidémie wana. Vous comprenez? Eza te. Analyser to kota no mkino côté tel no ba micro to mona vient na biso auto ko sala nzembo ya épidémie maladie dérangée a ilongona yorobo le Chine vient na biso sakara de kuta. Papa banze munyo surtout bas bayembi wana vraiment nze munini oye marqué au makasi. Moni na yebisi wa. Joueur musuza koza meilleur. Tolo baka na prophète balobaka bo supporter azaka fouter te. Obipe na mona so joueur nga chara tu mona yeso kinga imbere koti. Mais supporter azaka fouter te. Keba na bato bozo kasaba yebi ebele. Boko pesa bango nzembo nete ba misu. Ba komo mona virus wana ondireza kisi moko obi eza maladi moko ezemonana bazo yembela ngona basansi moko ya mabe. So banani yo bio banga katelo baka vérité ba misu ba kofi ba fere ba yemi na ba anglais ba musicien belé musuna yebi toko ba chômer. Sankara na Yorobo ba yembi yango pena na temps. Malgré tout ba yembi na bango eza na ngwa te. Mais ba yembi pona bandeko na biso bazana liba awa ezate na Kongo ezate tika makambo wana ezate siko soke na kingaso mona tala bato bakazo kanga mebele soke eza na monde bato bakufa neti biso ezate to comprendre na baike maladi wana ezate awa na Kongo maladi ezate me c'est l'eau analyser réseau Gombeze au Congo gombe bakanya oponi 12 babeta ona mental bobeti 12 bofuli mental bakangi gombe pona kolakisa ba mindele bazali banda Kongo eza kitoko baponi kaka gombe Gombe ndeza place so babi bazwa selembao bakoya kitambo te bakoka te kitambo eza na banzele ebele so babi bakanga selembao bie makala bakotuna bango o région nini bokangi bambulungu boye na basese boye yango moni lokola bazwi mangrama eza lokola mbongo yango fo balakisa biso Gombe tala ndeko nanga maladi wana eza na bafrance na bamboka mosusu toza na mawa lokola bandeko na biso bazalaka kuna bazokufa efrape bango te po mundele pe na beli neti biso te bamindele babangaka me bandeko na biso bazokufa lisu na libanda o bamisusu bayaka na concert misusu pe bakangami na cinquantenaire bamisusu bayaka na concert ya fali informé na ebele pe bazango bakangami na cinquantenaire baza jour mususu tango ebandaki balakisa centre kwa cinquantenaire ata mutu moko te batamusi micro aza te o bazana baza ba 12 bayebisi yo zala to kofre yo mois 2009 eza otondisa cahier de charge aza wana kofre ozokoba bamisusu pe ozopema noka bazwi balexio kuna po tondisa nombre koka yango bakangeli bango na chambre yebisanga banda maladi yango ebandi bato bazobika kisi nango ezate baobika nani vraiment merci bazokufa pe déjà tozomona koyoka nzembo ya feke gola yembi mpona épidémie ya corona nalobi ya bafere wana koyeba ebele mpe eratia makambo ebele biso atolobaka anglais o ayembi ata moko toyebi na biso yango na anglais vantare nini vantare ya niveau wana mpona nini epuis su bamaladi lokola bakorola wana esenga nango banzembo ya bongo te oyema nzembo po tosani tobanga yo leki mundele na swe kosukula maboko baolakisa biso na age ya kimokolo mundele abandango mokie protège oyo baotia na munoko mpona kosani première fois bamédecine bashue yango oyo chloroquine bayebisaka biso kala fokisi bomela yango te lelo bazongisi yango boni bokozongisa chloroquine kisi eza demode boni bokokanga biso protège na munoko totambola na bagan ntango tokokoma turu ya kolia liboko yango ekotisa munoko na litoyi oyo to wana vraiment kolanda o etali ba musicien na biso to simba na côté ba musicien muke banzembo ebi mikolo o na yebitu ya Yorobo na Sankara batu nyonso batikali basome à part nzembo epidemie banzembo so ba musicien babeti ba album na bango ko wera pena beti banzembo bien abeti ba biloko bien en tout cas soki maladi esili batu na ezaki waze kwa sala banzembo bien meloko ebomake melodie nzembo ke banda na libumo esuki na mutolo ozo comprendre siko fazala na bato bayebi ba melodie ebele bato musu bayembaka te baza na bandako balakisaka bato miziki azwi baparole azwi papa Lutumba nde nani papa Lutumba nayebisi yo soko otayi na de ya Lutumba nanyo aya te malage aya te Carlito aza aya te vie na biso mosusu babwaka ko Teddy Kintsala aya te ebike banzembo mosusu ezalaki ya Teddy Kintsala banzembo mosusu ezalaki ya Carlito ya Mayaula siko bino soki mutu aza mabe soki akufi fale boloba mabe na ye bokumisaka ye kaka mpo nani vie Lutumba azalaki esprit mabe
mutu akabola oke jazz eza ye ongana yebi so Luambo akufi atikeli oyo jazz ye asali bana oke yoka niveau ye moko mpe alinga kufa bo azwi bana oke aye kopesa yango manda abomi lisusu bana oke oyo ya kala bamikolo wana akaboli bango atiki bango apesi manda mutu asala wenge référence esimba te na mutu ambunda longwa okende zwa charge wana opesa manda papa Lutumba bato ebele balobaka aza vrai guitariste yebisanga nzembo nini oyoka guitare na ye banzembo ntango Luambo azalaki Luambo nde bando osala bamélodie malange asali banzembo mosusu ya vie na biso tediki nsala banzembo mosusu ya Carlito amela bango talaka na dei Carlito ayemba banzembo nebele me aya te abomi oke jazz ya Luambo Makiadi Yuluma Biala doi mutu abomi oke jazz eza vie na biso Lutumba abomi oke jazz Luambo ava kufa azali na dei en tête madilu na ye atali abite na opesa na apesi Lutumba atikala abomi oke jazz asali bana oke Yuluma Biala uti na Braza ye kosauve oke jazz tala niveau ya motema mabe sikoyo ye mpe alinga kufa azwi oke jazz aza na bamikolo bavrai chanteur azwi apesi mutu lokola manda yalandi evoi miziki ezalaka mpo na voi te miziki soki ezalaki mpo na voi mbele okesa manda ye mona mutu ambunda longwa tala niveau manda na mutu ambunda longwa mutu ambunda atikalaka soko bato nyonso balongwa sikoyo ozwa charge bana oke opesa chanteur lokola manda ekenda wapi namona place restaurant moko eza na ville awa oke jazz ebeta bana oke baobeta concert na restaurant moko bato bakokota 12 personnes manda aza na yebi 12 personnes sikoyo bino vie Lutumba akufi bozoloba aza bien yebisanga bobengaka meilleur guitariste accompagnement nini abeta na nzembo nini oyo ya danse kati bino mutu bobengaka ye mutu soki akufi fo boloba mabe na ye mutu soki akufi fo boloba mpe malamu na ye aza nango mpo abandaki kobenga bamusicien na baorkestre bato baya koyembela ye abandaki kobenga mpe oza guitariste eyaka obetela ye malamu na ye me nakovanda nde boye fo mutu tuna bato nyonso baza na ye tokoti kutu na makambo kobota na banani te me tolobi kaka ndenge ezalaka yo nanga nde toza boye mwana na yo nde toyebani naboti na mwana na yo ntango na ozwa succès bango basalaka na te badetourmena yo moni te vie na biso kiamangana na vie na biso nyoka longo bazowelela makambo na bango po ani nyoka longo babotelaka ye mwasi mpo kiamangana babi nyoka longo ngai oyebi biso eza analysere aza mutu ya verité babiloko wana ebimi balobi yango na batv bango bamikolo oko baeni wana baza nango oke jazz lelo so toyokaka yango te mutu abomango se Lutumba. Merci beaucoup analyser koloba nini oyo etali sikoyo porte-parole nini oyo moni ke depuis bandati lelo ça va apesa makambo bato botunaka bango nano porte-parole na yebiso eza moko na ndeni ntango na yebiso porte-parole na lingala eza nini président aza na makambo ya koloba ye aza empêché atindi yo biloba boye mutu akendaka kaka kuna eza Sankara ye mokale ntango président koloba ne abakisi na biloko na ye na to baoyo nabia nayebi oyo Sankara ntango natangi oyo Sankara eza Sankara na nsima ya Sankara aza na basoda na ye bango mpe bakoyoka pa Sankara kuna kiporte parole esalamaka bien BCBG mutu ayaka kaka azwi lista mabanga bavie na biso bamusaka azwi lista mabanga aye papa chéri ayebisi eloko te aye aprovoke papa chéri alobi boye akoloba na kutu mingi te ale mbala moko lokola azalaki masa ya George Mbando ya lisaponge ya Braza azwi balisaponge ya Braza beti bino azwi lisa bandi ya Wili Musheni Cardozo Mwamba akoza kompare bato azobwaka atali Eme Nzao na kati ya États-Unis azobwaka ba grand sapeur Eme Nzao na Molière ozo comprendre azobwaka kaka bato ya bongo mais esimba te eloko nini côté ba voyage puis pas parmi bato bakena nzamo na basakara poto bazonga te ye poto ndenge nini yakenda yo fo tuna poto ndenge nini yakenda poto akenda poto takenda États-Unis ya 10 jours mboko oyo ba refula te eza lokola ba Congo bandundu ye na yo ba ko refula te eza États-Unis jibe mpia na papa chéri motopamba mobala ya pembe jero mutu aza na beauté lokola kaya dessin aza na masa na ye moko na États-Unis aza na baeta oyo tobenga babase baeziba abandoko luka peshele batilapia atali boye kopo wana ye atali te musaka awumeli aza vie mpe ifo akende États-Unis abi yo kende kuna opeshele bambisa akomi kuna akomokanga ne bamabundu baron wana patron na telebi me bapesaki nga peshere akanga batilapia te bamabundu te biso bandolinga bate abeki jibe piana
mbama atali 10 jours azongi kini omoni niveau ya poto yake nakende na compte ya kopeshe akende neti ba analyser boye te analyser akende poto mobimba na ndenge ya yebo ndenge ba juno te Matika Songo Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe.